Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bino bande kobozwi libaku ya kolanda spécial to kondola émission na bino émission oyo to betaka masolo ya Congo na baimboka na souci ya kotonga Congo na pesa ka mbote na bande kobozwami na États-Unis na pesi mbote na bande ko bozwami na Canada na bosanité bande kobozwami na France na Belgique na Allemagne bozali ebele na Afrique na Sénégal na Gabon na Tanzanie, beaucoup de biso na Congo Brazzaville, na République démocratique du Congo à travers 26 provinces, bande ko balandi bozali ebele na Kinshasa na 24 communes, bomesana kolanda émission na bino tolobaki na bino ete baimbo ke sengeli to solola to solola basangwa lelo boyebi bino moko ete bande ko na biso ya YNC ba mekaki ko bima pona ko tambola kasi pona ko senga ete soutien na bango zala na monde mboka vital kamere bolanda ki bino moko lisusu na basango ete sengeli réforme aseni. Et seulement les 12 ou les 13 Toki Kobenga Bango personnalité politique bako luka consensus autour ya Maponami Bandeko Balandi Toko Beta 7 lisusu na bino baimbo kabo kolanda biso na o Italie société to komo na dollar e komata ekiti tozoyi baso eloko mote balobi fati beto fati mwelo bamusu balobi ete mwelo komi komela congolais pasi bako comprendre ete atana tango ndeko kabila pasi zaki boite ndeko Félix Tshisekedi organiser ba élection pona bamusu basengeli te avant nano po ete makambo zali ko kine malamu te na niveau ya ba province boyebi bino moko ete kuna forces armées et continuer ki bitumba pona ko repousser lisusu bandeko oyo tokobenga bango bandeko te baini ya Congo balobi ete fati beto akosa la musala na wetali bazuzi bolandaki bino moko ete kilomba na ubulu basengi na bango bakende bazongela musala bakende na musala o bango baboyaki atako bango balingi bapikama na cour constitutionnelle voilà bandeko balandi to kosolola na bandeko awa na plateau pona o etali parti au pouvoir tomi pona bino Donald Kabasele mbada iboso aya na émission babola émission population cadre na eu deux pèses boye malamu na émission na biso. Merci beaucoup ndeko Flavien na balandinyo so ya tokundola na bazi ki lelo ko za la mesure à répondre na mituna population atako ba ko ba ete fati beton fati mwelo pour na ba misusu mais ba beton et ko memesu pasi na ba congolais dollar ko mata ba congolais ba ko lia malamu te lipa ekondi dollar tout ça là fati azoko ka musala te na bazi lelo ko répondre même na bandeko ba bitu na mituna fati azoko ka musala tozala juste pour na ko éclairer opinion. Il est président de la République. Il est président de la République. Donc, Bissot Téléméliana, on va donner des réponses au peuple congolais. Maintenant, Domingue, vous allez au mon côté, vous allez dans la société civile. Jean-Louis Massimambo, vous allez habitué à l'émission Nabiso. Boyi Malamou, président, il y a mutualité des jeunes quinois. Boyi Malamou, na émission Alelo. Merci beaucoup, Madame Boka Ndeko Flavien. Na profité pe nanzela ya itandoike na yo na pesa bandeko na ngambote bako débattre tozana bango na plateau. En même temps, na comme c'est là yo bambote ya bana mutualité des jeunes quinois et surtout bana mboka na niveau ya Shabunda. Balanda kayo na bokebi na nzela ya télé 50 balobina comme c'est là bambote. Ngape na pesa bango mbote bandeko bazwami na Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu bandeko pe bazwami na Katanga, vous allez ebele na Congo central. Vous allez ébélé Bokolanda et puis na Équateur, Grand Équateur, Kalamingiti Tozalawana, pour na koeba ndenge ni masolo ezali ko kine surtout na ngambo ya Équateur pe na ngambo ya Congo central. Awa pe na loboko na ngai ya mwasi na yambi po na bino na compte ya opposition na tobité to benga opposition to benga opposition radicale to yebité mwana mboka Prince Penge Mokambi ya ADD Congo Lamuka boyi malamu na émission na biso ya lelo. Merci Ndeko Flavien. Pesi mbote na bana ya Congo banso sika biso bazali mais mbote na ngai ekei particulièrement na bandeko ya Ituri, bandeko ya Beni Butembo, surtout na Kipupu siko wapi 250 Congolais bauti kozala massacrés et des mamans violées, tuées, assassinées, éventrées. Nous leur disons que nous sommes de cœur avec eux et que tôt ou tard on finira par remettre la véritable paix à l'Est. Le plus important est que Congo est solidaire na bango. Maton Domingue, on a monné le Maola type Moindo donc vous êtes na matanga. Yeba ete biso na kati ya lamuka nous savons rôle sengeli to jouer. To yeba ete to zwaki confiance ya peuple pour na protéger bango.
Nous avons confiance et à peuple pour nous couper ça bango misala. Nous avons confiance et à peuple pour nous si ça chômage, ko sécuriser bango, ko pesa bango ba sur santé à malonga. Malheureusement, la muka ezali ko kamba ekolote, oyebi lo lenge makambelekaki. Mosala la muka ezali toujours ya ko continuer ko bele la. Côté mai nyonso pe palukaki et ya Tozali na mwana mboka Rodrigue Ramazani, porte-parole cadre na Envol. Bozana kati ensemble, boyi malamu na plateau lelo. Matoni mingi ndeko Flavien, ya niambo pona invitation na yo. Ya libosote, ya nimba libosote. Na pesi mbote na ba co-débatteur nyonso bazali na kati ya plateau, mbote na peuple congolais, na koli qui a été pasi ya Congo, pasi ya ba congolais, souffrance sur le plan économique, instabilité dans le secteur nyonso ya vie nationale et aussi la mokolo moko toko continuer ko bunda et tumbana biso ezali ete to bunda et tumba ya raison pour être congolais se retrouver sani ya congolais et mona na malamu lokumu ya Congo et tombwa lisusu. Matondo mingi voilà bande ko balandi to continue na mozindo émission na biso na robaki ete tozali ba sujet misato to ko banda na likambo etali bazuzi tout la justice likambo etali bazuzi bolandaki bino moko ete mokonzi mboka zwaki ordonnance ya konome bazuzi que bazuzi mibale oyo to sito lobeli yango pe mwa mingi mitokena lombango po ete population sengeli ya comprendre o mibale bazuzi mibale donc kilomba na ubulu oyo esengi basengi na bango esengeli bazonga na décision ya mokonzi ya mboka. Alors bandeko balandi tolingi toloba pe to kotuna mituna na bandeko ya Envol na bandeko Envol to solo na bango ordonnance mokonzi mboka pona kozongela sute bandeko mususu balobi ezo souffrir parce que depuis mokonzi mboka azali wana azali ko bimisa ba ordonnance ezali ka ko violer ezali ko respecter miboko côté ezali ko kende malamu te mais yende mokonzi mboka sazu mokano kasi esengeli atala po bato baza pembene ba kosunga ite lelo yo bazuzi wana esengeli bazonga lisusu bien que bazuzi baboyaki kolongwa dans le cours constitutionnel pour na bango esengeli ki ete bato sa principe ndenge sa de maka mais lelo yo balobi na bango ete esengeli bazongela kaka atako bango baboyi malobi pa na yo. Ya solo na kasi na débat oyo ya makambo ba 12 évolution ye na monaki présidence ya république a réagi saki na asalaki déclaration pour na réagir na mokanda oyo bazuzi wana bakomaki présidence de la république a bétissété na kanisa argument na fondamental et vandi na esika ya notification pour na koloba ete bazuzi wana ba ki notifié depuis le 21 na moni pe acte de notification ba publié ki depuis le 21 au regard il y a article 34 ce qui mémoire éco-singate il y a loi organique sur la cour constitutionnelle et singela ki na bango donc ba notifié ki bango ba loba mais bango réponse na bango ya ki le 27 réaction na bango ya ki le 27 na kanisa ete bazuzi wana bali penza ba yebi makambo basali ba yebi penza makambo basali est-ce que manipuler ne ba msobe pas FCC bon na FCC la simana ba moni ba considération ba FCT to ba makambo za oui makambo to ko beza makambo moko za fondamental etali nga nazali juriste de formation et pratiquant to ko ba makambo etali droit etali makambo science soki to ke na hypothèse d'abord délai za ya 8 jours na cadre ya computation de délai bateau bayebi na cadre ya computation de délai à notification, jour et notification, surtout que ceux qui 8 jours est franc et que dans les 8 jours il faut agir. Et on va bien à 8 jours franc. Na kati entre jour où la pesio mokanda, na jour et sengeli au réagir et contacter. Na kati il faut à la 8 jours mobimba. En principe, na pour donc faire comprendre ba imboka et toko ba net 10 jours. Mokolo ba pesio mokanda na mokolo oyo ya sou que sengeli au réagir. Donc na kati on il faut 8 jours à la franc pour la réaction. Donc, quand du 21 au 27, ceux qui réactionnent à Bango Wana et que la présidence a considéré, on passe à répondre. À mon sens, d'ailleurs, ceux qui conseillent la présidence, na mokanda ou bakomi Bango Mibale pour réagir contre Bango Ponani. Il fallait que moto na moto, à côté ça recours na ndengenaï. Mais Bango bakomi recours il y a Bango Mibale, bon, et ça discutable na niveau à mon sens. Il n'y avait même pas intérêt à il y a la bango la déclaration de Bassali. Si d'ailleurs crédit la déclaration au bango Bassali. Comment on va considérer, on peut te considérer le 27. Dans ce cas, il calcule la computation de délai. Baza dans le délai à réclamer. Baza dans le délai va dépasser le délai à 8 jours.
Parce que va notifier bango le 21. Le 27, c'est bango va répondre. Bango le 27, bango va répondre. Donc tout à calcul to comptabiliser. Alors, kosenga bango, kosenga bango ba. Ya kolo basiko. Na ba ordonnance wana ndenge zomi, en tout cas moi je reste ferme. Nzela tata mokonzi ya ekolo akei et elle pena nzela o esengélité. Kobosa na peut-être que ba zuzu wana tango ba ko réclamer consultation. Et état des droits payés. Bazana droit na bango. Ba zuzu wana bazana ba droit na bango, il faut ba réclamer. Na insister et ça la banzela o esengeli ba réclamer. Maintenant mon président s'est réagi sur une déclaration. Pour moi la mona une déclaration, na déclaration o ya ba zuzu wana ba sinaki mukanda bango mibale. Président s'est réagi, il y a un topé si mukanda wana crédit. Tu considérer que effectivement on va réagir ça qui le 27. Okay. D'entrée de jeu on a recu Kolobayango à moins que les ala na la possibilité musu rozongela ce qui mutuna muteli musu zalité tozui prince Epenge mokambi ya DD Congo lamuka bolandi ordonnance mokonza mboka bolandi bazuzu ba monalité mokola prestation de serment to connaître tout le monde absence ya bande ko FCC le la premier ministre Lukamba zala quitté tout le monde Mabunda zala quitté tout le monde Sénat Alexis Tambomba zala quitté bon tout le monde bazuzu on a payé bango payé boy koya et puis les lots basengi bango bazonga ils a payé état des droits na banzi malobe pa na yo ndeko azana regret ya koloba ete biso nyonso na mboko yo surtout depuis avènement ya régime hybride, depuis l'avènement de ce pouvoir ici du péché, tout ça qu'il y a sens, il y a état de droit. Mobe koli konzi, toute constitution actuelle est consacrée principe à état de droit. Mais nous serions totalement à côté de la plaque, ce qui chaque fois qu'on a analysé gestion yamboka entre Félix et Kabila, entre FCC et Cash, on se référer à la constitution yamboka. Tokosara libunga monene. Retenez une chose, que Félix et Messieurs Chilombo et M. Kabila va gérer mboka sur base de la constitution. M. Chilombo na M. Félix va gérer mboka na biso si base ya accord na bango basigné na Kingakati. Retenez ça. Dès le moment où on tire les conséquences, il y a on a koloba na yo. Pour comprendre makelele, cafouillage, désordre au ezali entre FCC na Cash. C'est important. Ndeko nangai na pese mbota passant Ali juriste, Ngai na Ali politologue. Moi différence c'est moqué à la entre bisona bango ya lete bango ba comme on a ba poto ce qui devrait être. Biso ba politologue tout le monde a ce qui est et que ce qui te bandi que c'est la juridisme on a koloba que se réfugier derrière les principes ba délai. Oh, bazuzi basali recours na bango hors délai. To tango bapesa ka bango pona ko sa recours et c'est le cas qui yango recours na bango ya suna tinate. Les débats, c'est vrai que basali yango après délai. Mais le débat n'est pas là. Les débats fondamentaux. Ça c'est habite dans le délai. Dans le délai ou en dehors des délais, ce que je vais souligner c'est quoi? Dans les principes ou les principales ici, les fondamentales, c'est que M. Chilombo a violé la Constitution. Logique et à Félix Tshisekedi et à simple. Je suis politique. Kabila a contrôlé la Cour constitutionnelle à son temps. Félix arrive, il veut faire la même chose. Il n'est pas contrôlé. Il veut contrôler les juges de la Cour constitutionnelle. Comme Kabila a contrôlé. Et dans la démarche de M. Félix Chilombo, démarche à Félix Chilombo, pareil à peuple et réalité. C'est-à-dire que le Kabila a contrôlé. Le peuple d'abord. Le Kabila a contrôlé qui juge la Cour constitutionnelle. Tant contrôlé Bangotino Lelo, Yango Yepe Aye, Alingi a contrôlé le Lenge Moko. Donc, place pour l'état de droit et réalité, place pour
neutralité et indépendance, il y a besoin de réalité. Nassina Lobaka Yango, même pas bande de actualité.cd. La justice n'est pas devenue indépendante. Elle est en train tout simplement de changer les sources de sa dépendance. Bazouzi Bazali toujours dépendant. Donc l'état de droit est à connaître. Bazali toujours na kaka na maboko. Seulement moto a bango kaka ko moto a ko contrôler bango de alinga changer. Et que ça sur 100% Kabila te, mais Félix va contrôler bango na 20% en dengue na yo. Comprenez bien ce que je dis. Alors je continue en disant, remarquez très bien. Ba ordonnance à M. Chilombo Nyoso et que Bima elle est toujours contestée. Même étant nommé en Bongo, 3 jours après Papa Mbongo a lobi na boyi ordonnance na yo. C'est retiré. Na likambo ya bazuzi oyo, on a même appris que anomaki na juge moko Sakufa, magistrat Sakufa. Ça veut dire que ce que le président de la République a commis qu'on nomme na Babibembe, il y a un sérieux problème. Aucune loi n'oblige M. Chilombo à consulter le juge avant de nommer. Procédure le but du Conseil supérieur de la magistrature et sali Moussala Nayango et puis si avis et pas il y a président et puis président a sali ordonnance. Mais dans les usages, dans la pratique, pour des raisons de civilité, on qu'on nomme Moutouté, ça quand même, aux hommes mortels, ça maladie, nous autres, nous avons moni conséquences, parce qu'on nomme Yubembe. C'est ça le coup là. Je n'ai pas de na binde ko Flavien na yebi eto e ça fait 10 à 15 ans. Journaliste de tout ça, na ingila zo Flavien, na tchai na président c'est pas nangai. Mais quand même je vais avoir quand même le temps de consulter Flavien. Et c'est Flavien na pona bola muto sali pona ndo lingimbo kana na ngina salo quand même promotion et tout ça. Ba juge n'était au courant absolument derrière. Même si le Conseil supérieur de la magistrature a ça qui moussala, il y a la promotion à Bango, mais dans le cas l'état de droit ou bien l'état de droit? Non, mais c'est l'anarchie. Dans le Bacanabino, tu as un état de mensonge. Il n'y a pas d'état de droit. Un pouvoir qui est venu par la fraude. Papa, diable, combat de diable. Moïba, un pouvoir qui Moïbi et que ça c'est promotion à Kimoïbi. Je suis en disant, ce que nous avions dit avec le véritable président du Congo, Martin Fayulu, depuis une année et demie, que l'alliance à Kabila na Félix et Mamboka tout droit au mire. Il y a une dimension politique qu'on peut analyser en côté. Parce qu'en réalité, il peut vous le dire ici. Je ne suis pas juriste, je suis politologue. Zouzi Sengela Koufa, Zouzi Sengela a démissionné, to a comme la 9 ans. Tu vois que Mandela Bango normalement ils appellent à 9 ans. Mais chaque 3 ans, dans chaque composante, parce qu'il y a 3 composantes, nous va désigner Zouzi Wana. Président, institution parlement et puis conseil supérieur de la magistrature. Dans chaque composante, juste moko ça va tirer le sort de Robert Angolini. Il partait. So école lio yono longwe va remplacer la mususu. Mais awa Félix a changé bazuzu yono longwe. Conseil supérieur de la magistrature n'est sa proposition. Mais même le conseil supérieur de la magistrature, bazo de là mi be côté Matondo. Donc bango pe sengeli balanda mi be côté. Alors na okiba donso balobio bazuzu yono ba kabili c'est botika bango ba kende. Oui. Les juges de Iwana, ce sont des juges très dangereux. Magistrat au Togolongola, Bazouzi a coup constitutionnel. Bato va participer à Kimoyi, ça même à Ponamia, il y a Bazouzi Iwana. Mais là, vous te le dites, Biso Bans, tu le baki Bazouzi Iwana fait une réforme. Mais la réforme est en gros ça la man. Même ceux qui sont changer le juge, mais tu respectes la loi. Ils ont ma pour Kabila et elle peut ma pour Félix. Autre dénoncer qui t'en Kabila. Faut dénoncer un peu à Félix. Et à Félix, ça y est, le coin de qu'on a besoin congolais. Alors, Abanako Bouka, mais quand tu as appuyé. C'est pas normal. Ndeko Donald Kabasele, aux alliés de UDPS, parti au pouvoir. Les autres ont un PPD majorité présidentielle. Nous avons majorité présidentielle. Olandi Bandeko, ensemble en vol, Olandi Lamouka. État des droits où vous prenez Félix Tshisekedi président de la République a été cet état des droits pour la caméra, les états des droits aujourd'hui pour la à double vitesse. Olandi bande connaît balobi, malobi pas na yopanze ngana ko lobi te na mona ndo ko mabande ko balobi belé pour Félix Tshisekedi, malobi pas na. Merci beaucoup. Il y a Liboso, état de droit
président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'obité que l'état des droits a un régime en Nengozoloba dans le procès Vital Kamerhe. C'est faux et archi faux. Lelo Namboka Oyo. Nous avons un état de droit. Régime yaba intouchable et sili. Que tu sois ministre, que tu sois gouverneur, que tu sois qui que ce soit, soki ba koutio na mbeba, justice à kosa msalame. Il y a 18 ans, il y a 32 ans, to banda ko mona ngote. Alors qu'on avait des rapports chaque année que 15 milliards de dollars ibanda au Kenya na mabenga batu. Batu bazoyi bambongo pour na ba programme, neti ba bukanga lonzo, ba programme belé, ba aéroport, ainsi de suite. Tout ce que vous connaissez là, il n'y a jamais eu même de semblant de procès. Et ça, les mots. Au Koyoka ke kuna ba ibi, muto koki kosimba ministre te, poazala ki ministre à régime. Muto koki kosimba muto ala te, parce que c'était une personnalité. Mais lelo, ata ozalaka muyibi ya ndenge nini okozo mukila na yo okozongisa ngo. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS au pouvoir, état des droits et zanakati mboka. Ceux qui contestent l'état des droits makanisi na bango ezali tellement que bazana un moko ya koleka contre le président de la République. Bazo mima enwana ti na kata ba réalisation bazo boya kundima ezali bondoki ti na mona ndeko prince penga zoloba o état des droits mais yé nangai toza na opposition au sali émission au lobeli président ya mboka o bimozo ngepa na yo combien de fois ngai mutu na loba na sala combien de tours na ane na demia. Pourquoi? Parce que j'étais sur un plateau, je parlais. Lelo, tokoyana bandeko, bakoki kofinga, bakoki koloba nyonso bako koloba, bakobima, bazonge pa na bango. Okoyoka mutu te ki ba interpeller, ba juyer, ba cotiser na cachot, famille zo yebate. C'est parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un pouvoir. L'état des droits sévit. La liberté d'expression, liberté et opinion. Non, moni bazoloba. C'est dans ce cadre-là, liberté d'opinion. Tozongi na likamba bazuzi. Ba ordonnance ezakaka ko violer. Ba ordonnance ezo violer constitution ti. Nazo rappeler na bande konyos ndenge toza na plateau. Nazo insister que même si mandat ya ba juge ya cour constitutionnelle ezali ya 9 ans, mibeko ezo pekisate ke bakoki konome bango place mususu. Donc le fait ya konome bango place mususu bandeko batika makelele ezanga mutuna makolo. Konome bango place mususu c'est prévu. Et comment mina mibeko ke bakoki konome bango place mususu. Donc sur ce point tozala bango d'accord. OK. Mais bango OK. S'il te plaît, mon frère, loi organique, et puis si bango ndingisa wana, et puis si bango possibilité à cause la recours. OK. OK. Je veux que bandeko va comprendre d'abord le sens de l'article 34, 31, na 35 et koki ko renvoyer pe biso musika autant que l'article 5 6, il y a loi organique portant fonctionnement et organisation, il y a cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui est dit? Une globo balobi boy ceux qui va nommer bango 8 jours bazo pesa bango front ezali 8 jours pona kosala ce qu'on appellerait recours ou qu'on lever option tanga mukanda ba juge ba komeli mokonzi mboka. Un recours il est individuel. Yo si au moment ozwati na université ozolingo sala recours osangani na ba master na yo toza 4 bokomi mukanda botindi bozoloba na mukanda te keza recours bozoloba que remerciement au chef de l'État pour la nomination na biso et puis maintien na biso na cour constitutionnelle.
Yomoko atoza mokonzi. Ba peso mukanda wana. Ba tout d'abord baza mibale ba signé. Dans le délai ya 8 jours, au lieu basa la recours. Bazo koma mukanda ba pesi yango objet remerciement au président de la République. Bazo remercier ye pour nani. Pour nommer bango. Alors que Mobeko et Lobby dans le 8 jours fois, bozo sala recours. Na recours bino boko sala ezali ko c'est un recours bako ndima yango tout makoboya tout comme bako boya recours ezali maintien té okoloba te ke mokonzamboka ko ndima pe aboyi c'est un recours pe aboyi abina ba zongo soki recours wana voilà mais ça bien sûr et simbité okoki ko kende na ba recours juridictionnel et puis pratique ezali que yo ba notifier yo moko. Tu ne peux pas écrire une lettre avec deux personnes. Donc, message conséquence. Voilà, conséquence, c'est ça que le juge va perdre mandat dans la cour constitutionnelle. Va perdre nomination à Sikaba si dans la cour de cassation pour la ligne. Parce que au lieu de prêter serment, comme Baninga la Bango, va prêter. Pour la consul qui s'en découvre Flavien, là, lorsque la nomination ordonnance, il y a Ndenge Moko. Et Salemaki, à l'époque, il y a Ndeko Kabila. Pour combo ya président, Ezalaki Joseph Kabila, ordonnance soit Ezalaki qui toque. Et Bandaki ko violé et l'okouti. L'air balongoli Ndeko Luzolo, Azalaki pena mandat à 9 ans, ba nommé conseiller spécial, ou à la constitution ba violé qui angouti. Lorsque balongoli Ndeko Vundowe, ou Azalaki juge la cour constitutionnelle, ba nommé président et conseil d'État, violation ezalaki te pour nani pour président comme on ezalaki Joseph Kabila, cette fois-ci comme le président comme ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndo moni bato bazo crier président. Merci pour l'éclaircissement. Et donc pour vous dire que Mboka ezali géré par rapport à rapport ya Kingaka Tite, Mboka ezali géré par rapport ya Mibeko. Mibeko ya Mboka, mutezo gérer Mboka, il faut pas suivre des ragots, bakolibé, ko batu bazo lokota. Ozomaloba. C'est-à-dire que pona ye mabenyo so Kabila salaka, autre balato bengana Kabila pota sali mabe, bango baye, bakomi Kabila comme siko jurisprudence pona IDPS. Kabila sa ki boya, ngo faut sala Kabila boma ki bango pe boma. Il faut Kabila yiba ki moso à l'état, bango pe faut ba yiba. C'est très grave ça. Il faut kolongola baba. Il faut kolongola baba na matoyi. Merci de il faut kolongola baba na matoyi. Il faut enlever les bandes de la matoyi. Il faut avoir Jean-Louis dans le lobby. Toi on a promis tous les tables. Toi on a promis tous les tables. Ndeko Jean. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Ndeko la muka ndeko IDPS poza malobate. Le lobby ngana. Voilà. Voilà, état démocratie. Na zo tu respecter be bandeko na biso, na bandeko balanda biso pe na itandoike. Ndeko Jean-Louis Molobele bakino société civile. Moi il y a raison de soutenir parce que oyoki oyo lobami na plateau na biso autour bazuzu wana bango pona bango mosala esi. Ndeko nanga Flavien na makambo bandeko na biso bauti koloba awa ebele ezali ya ko corriger. Surtout epa ya ndeko nanga ya IDPS. Ya pouvoir. Y compris koyebisa mwana mboka epenge wazali na compte ya lamuka. Même Satana tilelo alotaka lolenge nini akoki kozonga pembeni ya Yesu. Elingi koloba boy. Ezali droit na ye. On continue à rêver que la namaye bango babanda ko réclamer depuis 2018, mais le pouvoir avance et le pays est en train d'être géré par Félix Tshisekedi. Nazali porte-parole ya IDPS, mais à un certain moment esengeli tolongwana fiction. To se contenter na réalité. Auti kolobelo komo ko na ebandeli. Différence ya baye basala droit na bango ba politologue. Biso tozala kana rêve ya ce qui devrait être. Kasi bango lokola ba politologue batenaka compte na ce qui est présentement. De la même façon na zongi lié et sengeli pe alongwa na ba élision ya o il fallait ezala à tenir compte na o ezale lo mboka ezokamba na mwana mboka Tshisekedi. Wana epa ya ndeko na ngai epenge. Na landi mwana mboka Ramazani, je crois aussi to solola na il sous likambo oyo quelqu'un qui a touché parfaitement le fond ya problème parce que yebi pe biso lokola balobeli ya peuple lokola ba représenter ba structure et sengeli tozala na constance na lobi mwana mboka Ramazani alobi kitoko nazonga rapidement et pas mwana mboka Kabasele
ndeko nanga ofandaka na Kisasa to ofandaka na Kisasa te ozomona maye maza koleka to ozomona te nazonga rapidement parce que olingaki okima mutuna oyo mwana mboka Flavien atunaki obanino na makambo ya état de droit comment lelo état de droit est commis effectif mais soki okei na aspect ya presse il est vrai le président de la République prend l'état de droit mais pour que Batoba s'exprimer et bandi lelo na mwana mboka Félix Tshisekedi te libéralisme to liberté d'expression tozana ngo lelo na Congo depuis l'avènement de Joseph Kabila ndeko nanga ozwa tan otambola na bapeyo ya entouré biso le Congo est un modèle de la même façon nakoki kofungula moi parenthèse muke pona kota na likambo tuninga lelo pe Congo est un modèle même na Afrique même na monde parce que touti ko assister na ngona Congo pour la première fois to servir d'exemple na bamboka mususu lokola lelo ba Côte d'Ivoire il y a des problèmes oyo bampaka wana balingi kotika bokonzi te kasi Congo epesi exemple ya malamu entre mwana mboka Félix Tshisekedi na mwana mboka Joseph Kabila nazonga na likambo état de droit de kongana akoki kotuna yo mutuna okoki koyebisa biso lelo ministre en fonction ya gouvernement Ilunga Ilunkamba qui fait partie ya coalition ya CAJ quel est le sort à mwana mboka Ntumba continue à exercer aujourd'hui le pouvoir ou pas okopesa sa réponse quel est le sort ya ancien DG Aroy Bank qui devrait censé être na territoire congolais mais les lois na poto akenda libanda ndenge nini c'est pour vous dire que biso nyonso aspiration na biso zali état de droit mais il y a à boire et à manger et to sambelaka jour et nuit pour que makambo ezala corriger et tambola na lolenge ya malamu nazonga rapidement na likambo bazuzi ndeko na ngai nous sommes fermes en disant que mokonzi ya mboka aza na pouvoir wana mutu moko aboye yango te aza na pouvoir ya konome ya kopermite kasi même constitution epesi ye bokonzi wana ndeko na nga kabasela kinyango abosani koyebisa baimboka ke même constitution epesi ye pouvoir eyebisi epe esengeli a observer ba préalable pour que akoma na niveau wana ya kosala nini ya kopermite bato totangi ya mukanda ya bandeko wana balobi n'ont jamais été consultés na yebisa kie na émission mususu ke principe administratif ya consultation préalable ye azongisi alobi totangela ye mubeko nini oyo prévoir yango nga na yebisa nde est-ce que aussi osala to osala te mais kasi lelo naza na esengo makasi ye moko na munoko na ye bolandi awa alobi pratique oyo esengaka pour que ata soki ozana na likambo ya koreproche apesi exemple ya université soki ozana réclamation ya kosala ya recours esengeli osala yango yo moko wana nde pratique mais lelo andimi likambo ya pratique pendant que ye moko abosani ntango nga na yebisa ye na plateau mpe kaka oyo na émission mosusu ke dans la pratique aussi administrative il y a des postes à responsabilité pour ko accéder nango esengeli batuna yo pour que opesa soit oza d'accord soit oza d'accord te mais naka oyo esalama ebongo te biso tolobi l'entourage du chef de l'état ezosunga ye malamu te na makambo ya procédure ezana mwa kokoso ebele pemene ya mokonzi ya mboka esengeli ezala corriger pour que baerere ezonga lisusu te kasi par rapport à ce que bandeko na biso mibale wana tolandaki mukanda ya présidence ya cabinet ya président de la République il y a aussi à boire et à manger dans cette correspondance là yo moko uti kolanda ndeko na ngara Ramazani a démontré que réaction à bandeko wana tango bazalaki si notifié na réaction na bango c'était dans les délais ndeko na ngala lingia alukela ngo lisusu ba objet zalaki remerciement ainsi de suite il ne faut pas à un certain moment kolinga koko sa peuple passe devant certaines évidences scientifiques il faut s'incliner et il n'y a pas à chercher à se cacher derrière bamo bref pour question d'honneur pour nanga parce que nazo beta c'était na likambo wana et sengeli to reconnaître prestige ya institution président de la République au lieu to sambwisa ngo ezala en interne ezala libanda soki nazali conseil ya bandeko wana mibale ndeko Kilomba na ndeko Ubulu pour question aussi à honneur et sengeli ba démissionner avant ba constater absence na bango na niveau ya cour de cassation parce que ba okende kuna te la cour constitutionnelle peut koko ezali parce que loi zo reconnaître 11 personnes et non et 9 personnes plutôt et non 11 personnes na silsa ndeko na nga pesi sous exemple mususu ya mabe ya kotika confusion na mitu ya bato tango alobi mwana mboka mvundo azalaka nommé na mwana mboka Luzolo abosanye te bandeko mibale wana bazala nommé na tête ya ba corps et non comme ba membre
il y a bakoro wana. D'accord. Ils ont été nommés na niveau conseil d'État comme président. Sous wana ba matin na niveau bande komi balé oyo ba nommé oyo ba remplacer Ibulu na Kilomba, bango so bazali ya Kasai et ba lui pour un équilibre géopolitique. Bilo connaissait ma bongo parce que Kinshasa na Bandundu yango ne comment qui parce que na 11 provinces tango kala Kinshasa na Bandundu ba fusionner ki yango ba ko bimisa mutu moko sud Kivu na nord Kivu ba ko bimisa mutu yango ça qui neuf. Alors il faut pas respecter équilibre géopolitique. Alors deux Kasaïens ba zone sous wana na yebi ba origine réellement batumi balon mais ce qui est vrai mais je vous dis c'est grave. Principe à représentativité na ba nomination nyonso sengeli za la respecter. Yango pende kona biso kabasele sengeli ya reconnaître Constitution lobby boye pour des raisons d'équilibre régional. Et Sengeli tang bozo sala ba nomination bo tenir compte de la représentativité. Ce que ça solo. Ils allaient grave. Voilà des informations de vérifier mais yo voilà journaliste d'investigation. Ce que logo lobby za solo na ebiso ezali grave biloko bongo eza biloko. Na on a plateau moko pe kakawa. Voilà ndeko to évoluer, ce côté na bango bakisa mais entre-temps réforme. Il y a Seni oyo to moni bande ko na biso les 13 sur le bela qui a une personnalité tout évoluer les sous o ba ko ne ko consulter bande ko mususu ba boy ba mususu bandimi alors mutu mais réalité en place c'est ça que tilelo mokamba Seni ayebani anoté tous allez déjà 2 ans yango 3 ans tikali ma pona mi fichier électoral les a contesté na élection de qui est-ce que ba connaître fichier électoral machine à voter neto kinango to ba ko changer machine à voter tala ba poko sur la carte Seni recensement et sengele salema et ko le kandanga nini bande ko na biso papa constitution bango ba linga ba voter ba congolais bazo mi bande mboka singa ba voter ta la réalité autour na yango wana misolo ya ko gazer élection bande comme so ko proposer la Félix Tshisekedi élection après 2023 alors même sur 2026 pour permettre recensement qui to ko sali maman monsieur sali on a déjà ba ballon d'essai et c'est bandi bino bozali ba politique mo le pas na maintenant 2 minutes de ko Flavia pona mutuna oyo. Bon, on aura 2 minutes dans ma cambo et le Bamaki avant. Nakanisi ne konanga ya contredire les cambo ya de l'été. Bah juste bah réagir ça qui dans le délai. Oh ils à connoter mingi n'a ko insister ils ba conseiller. Il y a collège juridique na kati ya présidence. Il faut basunga mokonzambo kasala na ndenge ya malamu. Pambate ba ordonnance et belé. En tout cas ba erreur il y a droit et l'équipe moins mingi. Il est qui moins mingi ezala na ba préambule ezala ba nini. Surtout fungola bana ordonnance moko bakoko so pena moi mingi en tout cas na gouvernance et mbali boso tout le monde a ba erreur et les cas ébélé sur ce point de vue là tata mokonza école aza juriste était hein les aza juriste était ça y était collège ya ba conseiller na ye ndé faut batala et puis erreur souci nanga o na moni pena ina tinate réaction ana ya président sur lettre wana ba action au crédit siko ba pesi ngo pena tina et cause à l'angle mobatika mais ba pesi yango tina ezalaki penda na nenga ya malamu te il faut qu'on note ça que ordonnance wana et na nzela ya mabe même balasima ba tala lolenge ni ba kobongisa ba zuzi wana ba procédure o esengeli ba ko se faire justice te de longa na époque il y avait agence privée de longa na époque à justice individuelle justice et ezana organe esengeli ko pesa comment on ngana ma passe ko pesa penza kopesa ba décision hein ils aient na organe et single tout son analyse comme au pour n'angezali ya mutuya ya li likambo ya consensus comment il est là c'est ça ngana kati ya dossier on a consensus comment on a parole comment on a honorable c'est ça ngana c'est ça ngana kiri na yo bakoluka bakota na masolo bakota gouvernement d'union nationale salema bakoma ba ministre mais ba parti na bango ba siège des alakate ba parti mongo bazaka bango ba député te yo zo répondre na opesa maloba na ba sura tani minute ba parti malade aujourd'hui c'est ça nga aujourd'hui ekiri na bango wana na ba vie musu bazo comporter ba lemba te ti lelo yo de bangi bazonga na masolo yango ba créer moi bord na bango merci le quoi na porte-parole en vol na banana pour c'est ça ngata mimi na zo banana na makambo etali en vol pour tuninga mituna na mitumi bale en vol na yo que bien vol parti mallette en vol ya na ba député te en vol a luka comme ministre en vol ya parti mallette en vol ya na ba siège na bina azana ba siège na 20 provinces tout ça implanté na 20 provinces toi na ba siège na 20 provinces toi na siège na Kinshasa toi na siège na Chopo toi na siège na Otuele so na milando tanga to yo l'exata émission siège en bonga katumbi tozonga na ko yape ozo bakisa mituna ko bakisa nga ba minute yami bale honorable c'est ça nga akolota ko za ministre tala la raté alamu ki alota za ministre pour si azala ministre na vie na pe na âge bolenge na kanisa na 34 ans
ministre à plan, un des meilleurs ministres à plan besoin en Mbokao. Pas battre DCRP et Salema sous sa gouvernance. DCRP et même Abisso n'a pays pour votre endetté. N'est-ce pas? Azala déjà ministre, donc Zandoto n'a été ma excellence. Pour Azala déjà ministre, à Kumba institution Azala Mokondi à PAJ, un des meilleurs présidents à PAJ au Bozoate Namborao et allié. Parce que grâce à la réforme, il est Salema. Ce qui est une sali réforme était, soit il y a une réforme. Il faut qu'on retenir une initiative. Et cette initiative, ils ont dépassé le clivage politique. Ils ont une personnalité. Ils ont un bord politique et ils ont un Mukanakati. Ils ont un professeur Njoli Sengekeli, Jean-Jacques Mamba. Tu as un FCC, tu as un Thomas Lokondo Nakati. Tu as une société civile, tu as un cash, Jivenan Mundo Bopaza Nakati. Tu as une société civile, tu as un envol Nakati, président national, l'honorable César Gazalina, l'honorable Jean-Marc Mambi du Koloboro, Bazana député. Pourquoi ça une institution parlementaire? Bazaka Kaba député. Bazaka Kaba député Nakati initiative. Il y a une confusion, il y a une entretenir. Et Zapena membre de la société civile, Bazana Nakati initiative. Peut-être va commander et échapper à Paul Sapo Azalaki Nabango, a signé, a renié signature n'a été, mais a préféré pour avoir ambition personnelle n'a à Kende pour continuer à que nous soit mandat à présidence Yassini mais signature na les allés à renier en autant endémique à signer donc ça veut dire ezaka ka ba initiative ya malamu pour nani na kati ya ba institution te mais ba institution zo poser problème les lots za na kati ya ba institution déjà bato majorité bango moko na koti kutu na ngam na biso bato opposition te bango moko baza incapable il y a qu'à se mettre d'accord sur notamment la question il y a entérinement il y a Malonda qu'on a la désignation de l'entérinement il y a Malonda tout le monde a qui répond il y a chef de l'État et auprès à président qui est assemblée nationale tout ce qui a une divergence c'est belé et ça la camp politique nous sous le bazo raisonner déjà n'engeni ni président va voter dans parlementaire aux hommes on est or Tata Mokonzi Ekolo Yemoko, Alanda qui makambo envoie la loi qui peut envoyer la déposer la proposition de loi sur la révision constitutionnelle. Azana posé toujours on a 2 tours il y a élection présidentielle. Aloba yango à haute voix. Ba soutenant d'ailleurs même directeur à cabinet na Jeune Afrique a soutenu qui proposition il y a réforme au biso tout ça là qui sur les élections et d'autres réformes notamment l'appareil judiciaire. Mais déjà na katuwana confusion ezali bato bakoyoka te mais bato bakitaki na balabala bato bakufite de ko Flavien est-ce que na mboka oyo na ko insister na komi komi tuna motuna est-ce que ba politicien ya Congo ba zombie to ba vampire donc pour mon opportunité pour na ko bato surtout ya FCC ba opportunité ça pour mon opportunité ya ko solo là il faut peuple akufa il faut maquiller tanga to compter 12 000 morts ne ba moni opportunité ya ko vendre ici comme on va discuter ba lever mais équivoque sur ba divergence ba 13 balobi te que ba koluka solution à ba problème on a libanda ya ba institution té ba ça la vacances parlementaires évidemment parlement assemblée nationale ko sala té parlement ko sala té ba kei ko kutana na ba camp politique nyonso ba yeba lolenge nini kana kamba ko solola ba kutani na Tata Mokonzi Ekolo o azali institution la preuve que ba zo remettre en cause légitimité de l'institution na programme na bango bazo prévoir ko kutana na président ti assemblée nationale pe na président ti Sénat na programme na bango bakutani na kulutu Jean-Pierre Bemba Gongo ayambaki bango na programme na bango bazana programme ko kutana na Martin Fayulu bazali na agenda wana bakutana na ye bazali na programme ko kutana na batu ya IDPS cash tous ces gens là bakutana basola pour dialogue concertation consultation. Le plus important c'est concilier Makanisi. Toko Kabwana. Mais le problème c'est qu'on divise biso ezamu qui est autre zali en tant que État pour na chuter. Voilà. Likambo a ezali ya kokabola bokondité. Botolokolo honorable Sanga akolo alota kate kozala ministre na bomo ya mibale oyo kosuka et partage politique ezali pe yoka ezali pe remise à cause de légitimité à l'institution T ezali koluka consensus pour que na suka na yango de trouver solution na kati ya institution et penge initiative wana est-ce que les lois été Martin Fayulu à son temps singaka réforme singaka biloko wana mais baboya ko kilai mais les lois moni que bandeko bazui conscience habité tout ça la consultation pour être qui mise à la comment qui ne liboso mal pas. Merci Ndeko, bonne question mais juste une petite mise au point. Nandeko oya lobby que tous Jean-Louis Massimambo. Jean-Louis c'est comme ça. Société civile. Voilà. Je ne pense pas qu'Azam est la société civile parce que tout commence par
koloba ete bali société civile mais en réalité ezali bato belé babanga courage ya koloba exactement que je suis politique. Alors il faut commencer par la société civile. Jean-Louis Fobandara, mais c'est son droit. Et là, on a koloba na ete démarche na biso na kati ya lamuka pour vérité des urnes ils allaient kolinga kolakisa ete tolingi tozwa souveraineté tozongisa yango na peuple. Oyebi lelo combat pour la vérité des urnes so okena Ghana okutango sute. Pour na Ghana ce qui peuple a voté mokonzi o ba Ghana ba ko voter yenda ko bima. Okoka jamais na Ghana aux États-Unis de lobby était tel abima. Au France de lobby de tel abima. So que na Sénégal combat pour la vérité des urnes ezali na Sénégal était. Okuna peuple azabos exercer souveraineté na ye. So ki ba Sénégalais ba lobby ezali tel. Dès ba lobaki Abdoulaye Wade c'est fini. Macky Sall ye. Macky Sall a gossé de l'autre côté. Peuple sénégalais a après. Il faut élection ça la élection où est transparente. So que na Nigeria lelo ataba français ba lobby ataba américain ba lobby so qui peuple Nigeria a lobby et ali tel denga la poni ba respecter volonté na ye. Souci à moi na mboka Martin Fayulu tata mokonze kolo ya solo et ali était lobby peuple na biso pas comme le peuple sénégalais, le peuple ghanéen, le peuple nigérian que ce qui a poni mokonze na ye peu importe la pression étrangère, mon conseiller Wanda Kobima. Combat pour la vérité des urnes veut dire combat pour la restitution de la souveraineté au peuple. Pour le peuple même ça sur souveraineté. Le peuple n'a pas décidé na Séamboula le 30 décembre 2018. Kabila lobby volonté à peuple Ali Pamba. Un seul homme, puissant soit-il, mais c'est Kabila nous a imposé son président à lui. Ça, l'histoire, demain nos enfants diront pourquoi vous avez accepté ça? Tu sais, on a cabassé là, on dit tu sais aujourd'hui les Français. De quoi le 18 juillet, quand De Gaulle prononce à partir à Londres que j'appelle aux Français à se joindre à moi à résister contre l'occupation allemande, De Gaulle n'avait presque personne à ses côtés. Il avait compris que côté allemand va occuper France et que ça allait une humiliation pour Nabango. Beaucoup ont compris par la suite. Ici, on ne rêve pas. Et d'ailleurs, tout commence par un rêve. Si vous pensez que l'amour a rêvé, vous vous trompez. Cravate au latagito koyoana. Est-ce que dans le village n'a pas de basaliango? Il y a mon délai mutasaliango. Mais même mutas sali cravate on a badana ko rêver. À part sali croquis. Voilà. OK, l'amour nous avançons. Ngai Nazaki cofondateur et dynamique du président en 2011. Avec tous ces politiciens au monde le bas comme Nangamba Kabila. En 2011, Tobuna papa Tshisekedi. Tango Etienne Tshisekedi a longi ba élection en 2011. A tie mongete na monyama Kabila koima kale. Kabila a fait un coup d'état en 2011. On nous a dit les trains en marche. Allons-y, nous avançons. Nous évoluons. Je vous rappeler Etienne Tshisekedi chaque fois que notre oui. Chaque fois nous avons discours on a président Kabila a prêté na avance regardez très bien si l'aspect social oui l'aspect social ya mboka aspect économique aspect politique aspect sécuritaire le Congo est reculé avec Félix le Congo n'avance pas d'où évoluons. Je vous rappelle que toute évolution n'est pas un progrès. Et qu'avec Félix, nous n'évoluons pas, nous évoluons peut-être, mais nous ne progressons pas. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour dire alors, Likambo, oui. La Zoya Sikona Mutuna Nayo. Likambo ya Koloba ete. Oh, Bazus Ndokonangai. Tika Kozoba Pep. J'ai à Mutuna se Makolikolo Boko Sa na ide pes wana et qui rattrape bino. Mutunyo Samoni qui a une crise de légitimité. Autre coup de nos sabiens à la Mouka et comme c'est qu'on a crise institutionnelle. Yo somuna tango Mobutu a telemi boy. Ba magistrat ba ko prêter serment devant Mobutu. Autant na loboko amasi premier ministre na Zaïté. Autant na sima Mobutu président de l'Assemblée nationale até. Autant na sima Mobutu président du Sénat alité. Vous appelez ça quoi? Vous avez déjà vu ça? Même M. Kabila que vous et moi on a combattu. Félix Azako Azali devant magistrat Azako investir bango. Ba ko prêter serment devant Félix. Premier ministre Nukamba Azali Awa état de droit. Félix a eu l'état de droit. Nukamba Azali Awa tikala Félix la bureau na droit na bango pe. Monsieur, laissez-moi terminer. Président Sénat, président Assemblée nationale, président Assemblée nationale Azali Awa, président Sénat Azali Awa, bango tout bavana ndako babito okendete. Et vous dites non, c'est rien. Et vous ajoutez même avec 1 kilo d'acier que voilà, les magistrats avaient écrit une lettre où il félicitait
il remercie M. Félix Tshisekedi. Et les mêmes magistrats vous disent que Toko prêter serment. Alors, vous prenez les gens pour des cons. Excusez-moi l'expression ou quoi? La situation est que crise de légitimité autodénoncée dans la Mouka. Tolobaka était alliance à Kabila na Félix Ekobo Telo Kama Longate pour Namboka. Conséquence yango. Parce que tant que Bunda entre FCC cash, tant que Kabila na Félix Bako Bunda. Conséquence il Bako c'est le comment pour na peuple. Peuple aluka ki misala, peuple aluka ki sécurité, peuple aluka ki santé za malamu, bako travailler pour na makambo ya na nyoso te, bako l'exacter na bakerel na bangalo. Non, qu'est-ce qui fait qu'à l'est, hein, bato bazo kufa otayi kotanga nombre ba mort, mais tango Kabila, tango bato bazo kufa, bato balabaki oyo ezali G à Kabila. Mais lelo Félix Tshisekedi azali on ezali Kabila na ezali te, mais bato bakomi kufa so mingi. Alors toko retenir nini? Donc Kabila ezali innocent. Dans tout ça, tout dans honnête. Ceux qui sont honnêtes parce que bato G à Kabila, mais Kabila n'est plus là, c'est Félix Tshisekedi qui est là. Mais bato bakofa belende donc Kabila ezali innocent. Ah d'accord. Parce que na Félix Elongo, to bandako lobani. Kende kota yoza journaliste akala, ça fait plus de 12 ans na yebio na combat. Soki mutakufi tango Kabila, même Félix abandako loba ezali Kabila mutabomi bango. Lelo ba 250 personnes bakufi kuna. C'est que tu sais ba pena muta Félix mutabomi bango. Telle la logique, ya on a dit ko loba nao. Lelo commission ibasali kama mabe ba bio Kabila pasala ki yango. Biso photo sala yango. Alors pourquoi tu es na pouvoir? Ça pas changer non. Non, pendant les Kambotali 13 parlementaires, j'ai chuté une minute, mais suffit. Non, 30 secondes. 30 secondes. Nous disons ceci. D'ailleurs, Bango, ils ont une bonne démarche. Au départ, pourquoi? Parce que Bissot va communiquer à la Mouka. Tout ça qui démarche, même avant Bango. Donc, comme on a Senko, ils allaient à Béchon, Mbaki Bissot. Donc, comme on a l'Église de Christ au Congo, ECC, ils allaient mon papa, Bokundo, à Mbaki Bissot. Donc, comme on a Sonic Afuta, l'Église de Réveil, ils nous ont reçus. Je crois que Bakoulout n'a pas. Je crois qu'il y a une déconstruction. Non, attends, non. Oui, dans la consultation, mais c'est Félix Tshisekedi est un aîné pour nous. On peut le voir sans problème. Comme aîné, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais vous préciser un élément. C'est que nous félicitons tout d'abord. Non, laissez-moi terminer. Nous félicitons Ndeko Sesanga, Ndeko Njoli, Bakoulout Nabiso, se sont inspirés à Auguste de Salaki. Mais pour nous considérer, pour nous Bango, Tolingi ba réforme salama. Où tu qu'on rappelle élection en 2023. Que président élu Martin Fayoulou. Non, il n'y a pas de glissement. Glissement que na Félix na Kabila de chasser Bango. Ça je vous dis. Écoutez. Monsieur, je vous dis si on est dans la l'opposition. Et Félix et Kabila ne sont pas les peuples qui ont manipulé là avant, c'est pas le même peuple. J'ai dit président élu Martin Fayoulou. Président non, je veux qu'on soit sérieux. La Mouka pédon. Peuple on est comme FCC a sorti alors 2 millions et ça tout le monde le sait. Je voudrais vous rappeler un élément que le président Martin Fayulu depuis une année et demie pour réformer les institutions. Voilà. Félix Aloba la même chose. Donc il faut savoir apprécier. Merci. Merci Toyoki. On a cahier de charge à la Mouka tout de suite Toyoki. Voilà, dans le à peine à répondre parce que ma belé le lobby qui me a un peu démocratie. Bon lobby bangona Kabila Félix Tshisekedi yep à répondre parce que débat est équilibré on de Flavien ça qui boité. Ah tout dans la Mouka, tout dans l'opposition, tout dans la société civile, tout dans le pouvoir en place, aux IDPS malobé pas nayo. Voilà, 5 minutes boka bola on a Jean-Luc 2 minutes. Sauf pessing 2 minutes c'est que c'est injuste. Bon, 3 minutes. Tu trouves que on a Kabeli 3 minutes. S'il vous plaît. 1 minute maximum mon appui. Vous avez 3 invités qui sont coalisés. Contre le pouvoir. Bon, 3 minutes. S'il te plaît. FCC, la Mouka, ils sont toujours ensemble. FCC, comme la Mouka. FCC, la Mouka, vous connaissez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Non, il était calme. Je peux parler, monsieur Peng. Je peux parler. Voilà. S'il vous plaît. Tu la sous émission. Voilà. Minute, il y a maximum mon appui. Nous ne sommes non plus. Pardon. Voilà. Tu la sous. Cette émission est à Batala Kouté, à mon sens. Ils à Batala Kouté, on ne vient pas faire qui a Talakou. On vient réfléchir ici sur ce plateau. Monsieur Peng parle de choses. Vous voyez comment Sénégal, Nigeria, Ghana, Mobutu, Kabila et tout. Qu'est-ce que vous avez retenu? Aucune réflexion logique. Tolingi, tu réfléchis pour Namboka. Il y a une question posée. Félix a violé la Constitution. C'est ça qu'ils disent. Loi Nini.
article nini ya constitution Félix a violé. Il t'a pas dit. Moi j'ai cité un article qui donne le pouvoir à Félix de nommer. Il n'a pas contredit. Pourquoi? Il ramasse des choses. Je ne veux pas les suivre. C'est la divagation naturelle Nabango. Ils sont dans des rêveries. Nous avons fait le combat pendant 37 ans. À la 38e année, tu continues à pouvoir. Ils peuvent faire les mêmes exercices. C'est pour te dire, l'UDPS sera au pouvoir aujourd'hui et éternellement par de voie démocratique. Comme tout parti politique, tu conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Sans suivre Barago. S'il te plaît. Balobi Makamboué Belé. Mon frère ici qui me dit consultation préalable. Et ça prévu dans la loi. Mais les recours individuels, ça c'est prévu dans la loi. Les recours doivent être individuels. La pratique est aussi source du droit. C'est ça que je dis. Parce que si vous dites que le président... Parce que si vous vous référez seulement à la loi, c'est que vous réfléchissez. Non, on peut parler de n'importe quoi. Parce qu'on est sérieux sur ce plateau. La pratique est source du droit. Là, vous racontez n'importe quoi. La pratique est source du droit. Il était calme. Papa, s'il vous plaît, démocratie peut la plateau. S'il vous plaît, maître Ramazani. Voilà, non, chargez mon Konzamboka Bolobi. Non, tous à la paix quand même équilibré, s'il vous plaît. Bon, on est dans la catiminoté. Bon, chargez mon Konzamboka. Bon, chargez Aliénae. Il y a mon Konzamboka. Non, Joseph Kabila. Bon, chargez Batunio Soto. Catiminoté, Bakatimi Malobalabinoté. Tikaye à répondre. Quand même, c'est la démocratie. Bon, chargez Aliénae Kabila. Bon, chargez Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui vont s'agiter. Bon, Tikaye à ça. Ah bah qui sont là s'il vous plaît, Ramazani. Donnant, je vous protège. Je peux parler. Vous pouvez parler. Voilà. Je veux qu'on soit sérieux sur un plateau. Moi, ça fait calme le roi. Bato et Oiseau Landabiso, ce sont des gens valeureux. Il ne faut pas qu'ils suivent un spectacle comme ça. Merci beaucoup, Malopana. Quand vous parlez, je suis calme. Pourquoi vous ne voulez pas être calme? Répondez. Vous êtes agité pourquoi? S'il vous plaît. Voilà, je réponds ce que je dis. C'était pour vous. Je reprends. Vous dites le président a violé la Constitution. Vous dites qu'il a violé la loi. Je vous demande de me citer un article de la loi qu'il a violé. Vous me dites que à consulter Bangoti. Na Tunibino. Consultation est prévue dans la loi. Donc comment on a pratique? Et ça coutume, et ça boy. Moi, je suis juriste, je sais. Parmi les sources, il y a droit à coutume, boy. Bon, ceux qui m'ont violé coutume, dites que le président a violé la coutume. Et c'est quoi la conséquence? Voilà pourquoi Nazo et Bissaye pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que les recours individuels, ça c'est prévu par la loi. Les recours doivent être individuels. On ne fait pas un recours à 4 administrativement au commis. 4 personnes, beaucoup comme ça, un recours, ça n'existe pas. C'est pour dire que la démarche des amis de 2 juges qui ont écrit une lettre, je ne sais pas, d'amour. Parce que Ndekwepenga a voulu même dire, oh, mais qu'il lise l'objet. Bazo tant la lettre, mais pas l'objet à lettre T. Je répète, la lettre objet n'angweza boy. Remerciement au président de la République et maintien de nos mandats respectifs à la Cour constitutionnelle. C'est ça le concerne de la lettre. Des gens qui écrivent une lettre d'amour au président, est-ce que ça c'est un recours? Alors, parce qu'ils n'ont pas la alors, consultation, conséquences des consultation. C'est pour vous dire, d'ailleurs, c'est très important. Merci. Bandeko ya lamuka, nde bayebi, po bandeko penge, na banani batubazana plan na bango, il y a ba dialogue. Nous les observons. Voilà. Nous, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il n'y a pas de crise institutionnelle comme ils sont en train de le dire. Nous devons rappeler que Mobutu n'a parlement, président assemblée Ayate. Mais il oublie que Mobutu est un dictateur. Tshisekedi c'est un démocrate. Voilà. C'est tout à fait différent. Ndenge Mobutu a se comporter ce qui va être. Et ça n'est pas côté que Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a un parti politique dans ces pays plus démocratique que l'UDPS? Voilà. Merci. S'il te plaît. En tout cas, tu épuisé. J'ai dit qu'ils ont pris beaucoup de temps. Désolé. Oui. Gardez. Rappeler rapidement de Konanga Kabasele. La démocratie aussi est pour déformer casquette à Moutouté.
facilement boyoki alobi ke bino no somi ça tout bozali ce qui est faux parce que y a bien que cash na FCC bazana coalition non ça c'est plateau na plateau aloba que société civile rapidement na likambo rapidement nous nous inscrivons en faux dans ma campagne dialogue to observer pouvoir à mon amboka Félix Tshisekedi en 2023 élection et tout ça nous sommes contre glissement de pour la première fois machine à voter toke na ngabongo ndekonanga epenga en 2023 il faut élection parce que bato baza sima manœuvre wana pour preuve lelo batikali 12 ba misusu ba komi ko wela bokonzi na niveau ya seni donc manœuvre wana eza suicidaire criminel pour le pays balingi mbokate. Merci beaucoup. Voilà, Bandeko Balandi. En tout cas, non. Tu es épuisé, tu es débordé. En tout cas, TV Zangunga, antenne, journal les Ali, programme les Ali qu'on continue juste après. Bisso, il faut tout Capena TV et continuer. Voilà, Bandeko Balandi. Bon, Monique est aussi émission te marche sur INC, tout le bédé en côté. Tout Calipé na sujet, Oyo, Yamaponami, réforme, Asseni, école Kandengani, ni calendrier électoral. Et c'est un peu eba, Misolo, est-ce que Zali, recensement, c'est un salema, glissement, et que ça, les mandés, dialogue. Bande coupé baluka consensus. Voilà tout ce qui na problématique on a na banzi dimanche prochain vous allez brancher to ko beta masolo on a TV za radio te pour que na bota bino tout ce qui awa pona lelo matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.